Ma Mission TV, le miroir du monde. Côté mon tomo ke ya muki okosa ngote nzoka yonde kutu makam solo côté donc voilà quoi donc ya mona lobana bato kotalanga na libanda te talanga na kati no comprendre ba ba talanga na kati lokola ba honorable Paul Bindu batalanga na kati lokola ba maître Guy Mafuta kabongo munaya la batalanga na kati et donc ba maître Guy Mafuta ba tete ndai batalanga na kati ba comprendre donc OP président modèle sopeli tchatchango ninga chemise awezo tango na nzoto mama enzambe takoka boite na la tape yanga bambe on la versus non mais rien marche voilà si non en tout cas nous les kenda bongo na griffe eza na succès moi ça va toi moi nini en tout cas félicitations là c'est peu comme on a moni bonne mine tout ça là c'est que ça va ah oui toujours bunda kaka na musique ya Congo dès que tu as des difficultés mais délai ba producteur ba mécène côté qu'elle a peine à mon boulot donc piraterie côté et pas donc voilà toujours bunda kaka donc voilà toujours mais toujours pour ça la kaka mais fort ça ben fort na bato ko basala rapé et ben fort pour musique à Congo exister parce que musique à Congo ça peut pas combattre na ndenga mukete ça d'abord combattre par rapport à ba combat au biso moto bonsango parce que musique à Congo ndeza boyi ennemi nango ezali yemo congolais muto consommer ah ouais donc voilà quoi donc tout ça pendant ba combat grave mais nzambe akocha biso toujours maboko nzamba oti oui balaba soki bitumba ya monene lexique victoire na ngope ils a toujours ya costaud contre les Mbappé te toka battement so koyo te pour poli mabile to continuer chemin ti na suka merci na ba na message normalement la message la baronne tu as vu que aux États-Unis la baronne non je crois que dans le mois Kinshasa mardi na 21h dans une fois dans la Belgique na Tongo et dans le mois qui Belgique pour na kende États-Unis na combien kuna ba 16h donc heure na commune à New York moi le mois qui il s'est était la baronne zonga après les sous la mystique a formé donc après na ekini donc on a combien Atlanta te presque donc qui directrice à Atlanta dans la souken à New York dans une souvent dans zone Belgique Angola Kinshasa donc d'abord on a fraîchement ban Atlanta boza toujours un thème au kita un grand merci na héritier wata mon boss mon papouche na onyo ça parce que Isaki grâce na ndé na kenda kiwana et puis anniversaire na isa lobby na part na dans le bas joyeux anniversaire nzambe a kokisa posa mutema na yo inani wa baxelo eza année à réussite élévation et surtout que il y a compréhension ndenge penza tout le monde que Coco ma leader tout le monde a changement donc merci Robin aucun maximum quelque chose par rapport à l'anniversaire héritier wa tezalo héritier wa tana be gogan donc ndeko na ngai joyeux anniversaire na yo na biko za no mutema malam na obotama na ngo eza ya ko fabriquer te bat msuba hypocrite papa donc azani bongo te mais almasa la kamande batwa mona kaza bongo donc ya yo eza na fond na cadre note te ba ko baza bongo et révisser que ya hypocrite comment révisser comment peut-on révisser et puis voilà na bien na cadre na oza bien et puis ngana comme ça comme toi à vrai parce que Robin mundi bo afandi awa na miyebi na yebi so ina oza nani na yebi soki na yebi nzela na okende quoi donc voilà ba joyeux anniversaire na yo nzambe abatila yo tozomo na bato la histoire na yo pepe bato ba histoire no mono de ba ko yo mal à l'aise quoi donc un plaisir à tout pour ngai continuer kozala bongo eza toujours ka force en musique à Congo parce que musique à Congo on a mutu so na talent mais tellement zo bimate tellement zo ata comme désespéré tant yo zo bato baza désespéré bali ba kompembe na kokoma ba désespéré na musala zo zo bango zo tindika bango et ça quelque chose à féliciter quoi donc voilà et na utu ba na début musique à Congo zo souffrir na makamo ba producteur makamo so ba producteur bazaki mutu pas ko bete pas mutu ati donc Robin on a besoin de producteur non vivre na obeta partout na Kinshasa même plus na zobeta ba Kado on se l'a générique après ngani ngana mon na vivant déjà bien
maman na botanga bien na vivre bien ezokende bien et puis et puis ne babaolo balanga keno robine ya congolais te par rapport à ezala nango soki nonde eza pete makasi elakisi ondire ezala nango bongo donc papa na ngai auta kufa aza moto équateur mama na ngai aza mpe congolais aza congolaise et donc voilà quoi soko oluki président yo poso obendela oye eritango kota bomama quoi donc koko na poso anga ebetaka na moi yaki au problème te koko na nga c'est pas ça bongo yanga bandako ya nzambe koko na nga aza belge koko abota papa abota mama na nga aza belge donc voilà na hérita loposo pembe koto ando bato amitungisaka na bango te kobina monduku naza congolais donc voilà nakotikala pisi nalingaka mboka nango kongo mpo esimbelo na kongo mpe fozala congolais eza pasi président na biso congolais te esimbelo nakomi na DG na Amérique. Et bah moi, on a BBC dans le drapeau. Moi, mais toi, t'es qui? Non, moi, je suis une star chez moi au Congo. Hein. Ah bon? Tout le monde a Congo. Bah, tu as Karim, mon compte de la baronne. Mais gars, plus de 100 millions d'abonnés. Non. Maman va bien quitter. Tu veux quelque chose? Tu manges quelque chose? Non, mais ok, Betty américain, c'est bon. Kado! Bon, tu l'as maçon. Il y a président Mobile Mundibu et permettre biso ah ok là c'est le temps comment que moi machine hein voilà président tout que ma plat préféré là ngana lia presque tout ça va bien goûter mais na linga penda mingi ya madesu na kolia ngo lelo lobi kuna pino baya mote donc voilà na rolo ba quelque chose plat préféré na ya madesu mais na lia na matu mais est-ce que tu as une distraction parce que musique est un bon là distraction na mingi za ka film za mingi ba film et puis ndenge lelo tokoma na baréseaux sociaux ekoma obotola ekoma olongola mapesi mingi na filme nakoma trop mpona koloba ngo teke réseaux sociaux ya distraction réseaux sociaux tosala mpe na mosala esenga mpe crédit connexion osala mpe promotion ya makambo wana oloba teke ya distraction nde nakoloba distraction nange ya trop bafilme nalinga kotala bafilme trop donc nalinga mpe na bafilme mingi epuis voilà président Robinho ouais fiancé occupé marié na fiancé te naza marié te naza kaka Robin Mundibu oyo aza oyo aza et puis voilà quoi donc moi copine donc copine aza na ya kozanga te pesa mbote nzambe napesi centimètre mbote ya fiancé na nga napesi mbote ye nani président kosala boye te o alemba okanisa ye yalimba na kwa biso kobi na ye ye aza ndeni napesi mbote kote aza et puis voilà nalingaka koprotege kote wana bato wana baguerre trop oh ozali oyende oza boye po muta porte olopesa problème mare avakende fatala ntango nakobala ye nakotia bolingo mpo nanga nasolaka nawe ezala nzela mpo nazalaka na ye ta mosusu mpo nazalaka ne na 2004 ye te moto tokoma ne 2009 mais yo mpe basu elekaki mais oyo ma président mpo nazalaka na ye na 2009 histoire mais en fait président eloni esalaka biso bato toyebana boye babolingo ngo ekufa pa sina moto bolingo président moto bolingo ya kitoko mikolo oyo batela oyo oza na ye senti donc voilà batela oza na ye moto soki alingimi yo alingi yo tosolanga no l'autre fois moninga nayaka bato ebele kendaka to nayaka mpo nayebi to tosolaka giboko polo tout à l'heure awa na se et puis voilà en quelque sorte nga na ye émission lelo mpona koencourage yo soki bato bayebi Karine Mokonzi te nga na otémoigner Karine Mokonzi bato ebele bozoyinele mpanga bato ebele bozosepela na malere na ye eza ndenge ya bozwi na ye ndenge fo abimela ye akobima lokola fa akobima lokola bato tuti ye fa obima ndenge obimela parce nga nayebi histoire moti tozokemba ensemble nga na Karine wapandi lo tokemba ensemble donc voilà tobeta bamakolo na baville na badésert tobeta bamakolo nake na koti eti na pale chez ya koti epuis nga mpe nabimi nazwi taxi na ngai mpe nazongi donc voilà et Karine fo akende mosika na mosala na ye moni tozala na wenge toza na chanteur mwa bayembaka na wenge fo ayembaka asalaka bamouvement ekoma na studio moko boye ingénieur wana studio lobi nanga okoyemba bongo te na mikro nanga foyemba toto ekomelaki problème non ti biso tu tokotelaki tobaki te te eza ndenge na ye ayembaka bongo bato basepelaka na ye bongo bato balingaki ye bongo na bato mosusu bafingaki ka bongo mais esala moyen na ye ya koganye kani mpe na ye yango wana comprend donc voilà il faut motu na moto ana ndenge oyo abimela motu mosusu abima mpo ta mosusu afingaka
Comme ça, le bar bien trop, le vite ce quoi, le bar bien trop, au pire, le bar bien trop, tout sous dans mon client, on a dit noir et blanc. Bref, on dit que au plus, on a l'image à mon côté parce que tout le monde a musicien, on a l'image à tout côté, bah, souka. Pourquoi on a un bon photocopie? Yo, Zoya, Obi, Manoka, et révisé comme la naïe. Donc, il y aura la bimana à boire une vous voyez ma piste, ça chantait, moi, ça grand chanteur, grand musicien. Et ça se passe pour total, là, yo, kayo. Donc, voilà, quoi, il y a ma passe, donc, il y a moi, moi fier, on a peine ça, ça, que non, Robin, on dit, vous le lot, on a commetté que le enfant s'est caché dans la bataille, tout ce qu'on a comme on bayebiki wana Robinho et à passer et à passer peut-être kokoma King Kester na mboka kokoma Papa Wemba kokoma Koffi Olomide kokoma Fally Ipupa kokoma JB Piana kokoma Weranson et eza penza passi kokoma Héritier Watanabe eza penza passi donc voilà kokoma pe Karim Mokonzi eza passi voilà eza penza passi ya facilité président voilà on a bana combien ngai na lobango toujours na bana ebele na bana ebele est-ce que na matin la vie que eza problème et comme la biso bon bien c'est la biso bana mo opeto yebiti est-ce que ça la bien on a bon moi ndenge frère no Montana vande wana collègue na bien na bango 6 donc eza soye na biso te mais lui anze na biso nyos tozala na même pour témoigner siko rio chaka ke bele o na loba na za na bana ebele pour na ko décourager bana misusu te ko na lingaka en fait voilà na mwana ka moko fille biologique donc mwana ko la botaka moko na kombo Elodie na botaka mwana moko et mais bana ba grand frère baza kabana nga baza bana msusu na linga bango pe koleka ta msusu mwana nga comprendre donc voilà et pour na ko blesser bana on a terminé le bar toujours na bana ebele voilà na bana ebele et bana ba camarade na baza bana ba petit na msusu na linga voilà merci beaucoup président Nzibu en tout cas on a pena ko ba chemin na on a pena par na féliciter ko parce que yo za na bana on a beau citer mais Bahania Mokonzi en fait il fallait qu'il y ait une alliance le quoi baga fiancé ça bientôt alliance écoute après mais ça faut ça on a nenga ah président on a un problème président en tout cas félicitations parce que moi seul musicien au salon là dès la mona ko batwaye bayo na vocal pour tenir un musicien ça papier non chant to bien la clip trop de studio mais yo tous on a un vocal wana ngango mingi après to mina la biso eza poison mortel kozalaka blague te na bolingo ekoki koboma yo echangeaka moto identité frère akomi payen master akomi amoureuse maître akomi toro yuma akomi yanke obotama normal okomi anormal gimalela na boye na bonanga Bolimono ya 2 ans, Bolimono ya 3 ans, Bolimono ya 4 ans, Tokobina rumba na 1 ans, Soko betara na 2 ans, Obina kana na 3 ans, Omoni ndienge komi contre ta papa, mama sala choix na yo, soki ye loba, soki ngai na kokende, soki ye kuna loba, na même position na sali choix na ma centimètre. Merci président. Tonton Makiodo. C'est le rythme là, mais. La roloba penza, ceux qui n'avaient pas mingi à les deux appels pour la repérer ça va programme autour en ango, le lot toujours bêta tout à l'heure awa. Ouais. Dans le bagi toujours na batu banga pourtant on a sa publicité na ngai. On va toujours na batu. Banga un coup dans cela na yo parce que les 27 foot qui la mo robino mundi wa bêta na Boda City. C'est pour la toute première fois. Voilà. Tout est un concert na Fikine donc on a bien si penza ba tout ba penza lelo tout est na Fikine tout ba na 17h donc na bien si Kinshasa. Mais président il faut vraiment vous ponctuel parce que lelo soit aussi pas président Montana on a Guy Bokopolo na maire base 17h penza tout ça penza lelo na Fikine na bien si Kinshasa mobimba boya penza to clôturer ba concert na bano beta tour les communes na beti penza presque na ba commune tout parce que clôture na ngoza lelo na Fikine na Boda City boya penza ebele to kutana lelo le 27 na Boda City tout à l'heure awa naza déjà pour qu'il des balance pour na ko bon ça toujours qu'à concert les cas bien et puis voilà boya ressentir différence na ba beta qui déjà parce que Robin on dit ko ata unique ressentir différence na ba beta qui na ba toujours banga un coup d'un coup ah aussi au coup dans le na
talimate. Et puis tout ça bongo la programme des amours de sur au pesa moi temps. Na pesa ma programme tout avant pour l'étalelo toujours soit bon on na biso toujours qui des mwanda, toujours qui des mwanda ko beta concert mo tout ça le 2 septembre na mwanda na hôtel Gloria. Chaque là n'a pas partout donc wana mwanda ou non le 2 septembre tout ça na bino na hôtel Gloria. Donc tout le monde a qui ça le 29 tout ça là tournage na ça clip à général na tout ça sika na pont Maréchal après ça clip na pont Maréchal tout ça la bongo clip na plage à Mwanda donc ça na profiter quand ils toujours prendre tout faire découvrir puis ba congolais que non tout ça rappelle na luku moko ya danger à na Congo oui na Congo central ou artiste non peut ba exploitant moté donc tout ça clip na pont Maréchal na comme toujours il y a album na biso tourna c'est toujours ça la noir et blanc donc bataille ba que non kozonga na biso king moi et ça toujours attaquer bala moko disque noir et blanc pour sentir que non bashimbushi tout le baki toujours bashimbushi donc merci bashimbushi que non sans si le fait pour que ça pas manière sur Ma Mission TV, le miroir du monde.